Bonjour, bonsoir, ça dépend et kokuté la bino. Cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV aya kapambate. Cuisine Yannick TV aye. Aye ko sonner na ba porte na bino partout bozwami. Avant ko bande émission na biso topesaka merci na Seigneur parce que kolala kola mukeza habitude te ezaka kangolu ya nzambe tomoni mukolo alelo. Ba vrai ba abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Tout ça là toujours musala na biso ndenge boyebi ke Cuisine Yannick TV alalaka te azoveye pona ba vrai pona ba abonné nanga tout le temps na lobaka bozala branché bozala lune po bo recevoir encore ba émission super bien parce que na chaîne Cuisine Yannick TV nde makambo tozo sala toujours musala chaîne Cuisine Yannick TV nde epesaka solution sur solution na ba makambo nyonso tout ezoleka tout le temps na lobaka bo fongola ba bozala branché quoi ba vrai nanga bo fongola ba téléphone s'il vous plaît bo fongola ba télé bo fongola ba ordinateur bo fongola ba portable bolanda émission ni na memel bino na mukolo lelo émission on na memel bino na mukolo lelo eza vraiment analyse moko ya kitoko Cuisine Yannick vraiment eto solo la bande konanga bokota vraiment to solo non bisolo lelo o tozo mona na sa moi oyo photo loba Cuisine Yannick afingaka na ete atongaka na ete apesaka toujours kaka ba conseil ba vrai nanga ba abonné na ngai lisolo na biso oyo tokosolola na mukolo ya lelo eza kaka uniquement mama ebakata ba couleur na sila bisalu SB ba vrai nanga bokota live na biso elingi banda na moni tokomi déjà 10 bokota s'il vous plaît tout le temps na lobaka je vous love na lela bino parce que soye bino bozate musala ekufi toza wana pona bino tozo sungana toujours Cuisine Yannick TV alela ne ba cœur s'il vous plaît botier nga ba cœur et que ça la bien ba cœur à bleu à rouge à vert n'importe quelle couleur à ba cœur et que ça nga bien makasi bo s'abonner bo commenter bo aimer vidéo bo partager ngo par-ci par là parce que biso tozo pesa toujours kaka ba conseil émission na biso na memeli bino eza uniquement ya mama ebakata ba couleur na sila bisalu toyebi SB bien toyebi SB azaka na ba principe na moko boye esika azalaka toyebi pe mama ebakata ndenga azana mutabatu azaka na gentil na mutu nyonso mais esala pasi ba vrai na nga ba boni na nga ezo sala pasi komona na matanga ya papa Kwedi mama SB akende ki matanga ya papa Kwedi oya kufaki muta théâtre na biso oya sekisa biso ba icône na biso papa Kwedi que ton âme repose en paix papa en tout cas asepelisa biso na ba époque nyonso na ba génération nyonso papa Kwedi malgré na minute azate déjà azongisaki molimo ne pas notre père mais Cuisine Yannick TV a remarqué Nathalie ba vidéo bien bandeko nanga na bi pourquoi pas na partager on a ba abonné nanga pourquoi pas na loba na bandeko nanga analyse lelo parce que komona na kati ya matanga ya papa Kwedi mama sila bisalu era kiti ndenge ezalaka moni mama ebakata ko ba vrai nanga ebika beti mama sila bisalu 40 tukuta ebine mama SBT nde cha ebine mama SBT mais esalaki vraiment passe si la bisalu era remarqué loko ana avandi na kaka calme kepe kuna azwi pe kitini avandi parce que na matanga moye bosola bien ezate moye botuna te yana nga pourquoi boye mais bino mo ba vrai nanga boyebi ke si la bisalu na ebakata bazala vraiment ba pire quoi ebakata vraiment aza pire ser ya si la bisalu mais réaction wana na kati ya matanga o ebakata salaki SB en tout cas ba vrai nanga esalaki vraiment pasi esalaki SB pasi biso pe ba kuku bisika monde entier o ba monaki ba image wana balobi non mama ebakata ba couleur akoko sala ngona SBT parce que SB aza vraiment pire petite na ye o ba solo la kana kati quoi bino moko bandeko na nga bozolanda ba miniature wana bomoni na miniature wana eza ba mama ebakata bomoni mama sila bisalu avandi na silence azo regretter mama sila bisalu azo ndima te ke mama ebakata mutakoko pese mukongo bandeko na nga mukili ya mabe bande konanga bokota to solo la no mukile za mabe
mokili eza mabe makasi bandeko na ngai tokolia na nani tokovanda na nani botala na réaction so cuisine yanika oloba na kosi botala na bozongisi bokota na matanga papa kwedi botala réaction mama ebakata ba couleur affaire mama Sila Bisalu bandeko na bino moko bokomona en tout cas ezali bien tenga na bino nga fona loba na bomba na ngate na za na nga banki te biso to aka kopesa ba conseil ba vrai na nga ngo moni na ye ana mukola lelo nazo sola na bino vraiment to solo la entre famille quoi parce que bango nyoto bazaka bana mboka tozo sola toujours to luka pe mama bakata kopesa ndeko na Sila Bisalu mukongo bongo ya nini yango eza nini yango mama ebakata bino nyo tuka SB ata babi mangete la mutu nyoto za na posa ba malibanga liango mais 2022 eza époque ya mama SB botike na mama SB kicha vanda bosi pena dipambola muninga zuwa nini yango kanda nini yango eza ndeko na o mama ebakata ba couleur eza ndeko na yo ebiki bandeko na ngai esala nga vraiment passe bino mo bomoni mama ebakata asalaki nini na ba réalité na ye asalaki nini na ba réalité uniquement ka pona ba comédien na ye batu na ye mais mama ebakata akende kosala émission na Belle Vie Kanzi atwana biso pona opesa kopanja te mais to solola comment na télé réalité à mama bakata akenda ki pa Belle Vie Kanzi ayamba ki ye kake siko na bureau na ye basala ki télé réalité na Belle Vie Kanzi na kati ya bureau ya Belle Vie Kanzi basala ki télé réalité na bomona ki yango mais SB encore ebike wana za pisser na ngai malgré carrière na nga malgré succès na nga malgré l'élévation na nga azaka yaya ebike bandeko na nga SB akenda vraiment pas mama ebakata ba couleur ye moko akenda vraiment batoka kokoko mama ebakata quelle surprise Sila on dit matin que Sila mutaye na ndaku na ye par rapport à quoi par rapport à succès Sila Bisalu a comment nango par rapport que élévation on nzamba memeli mama SB na biso mama bakata vraiment bi azondi matin comment na Sila Bisalu na katanda kuna bi non ko po na katanda kuna nga ezaka bientôt ça la kaka télé réalité na yope Sila Bisalu abi ndeko na nga problème te oza mwana mama yo za famille problème te na za awa na baki journal lelo na kopasa ngo na ndaku na yo mama SB oza mutema malamu Sila Bisalu oza mutema malamu bandeko na ngai SB aliaka biliali te aliaka pa batu te bino mo boyebi na kini nde ekoma nango poison elongo poison na bakteatre na batateatre na biso oyo kaka mbasu elonga mbasu kuna oyo kaka kuna basalaki boye na vie faut moko ozala vraiment très prudente quoi mama SB aza vraiment très prudente aliaka pa batu te amelaka pa batu te mais kotala télé réalité wana mama SB vraiment bakomandele soso na makemba mama bakata kutobite mama SB Sila Bisalu to kina biso ko lia na restaurant Sila Bisalu abite na lia na restaurant te tindaka ba somba ngana rolia kana kacha ndaku na yo oyebike bandeko na mama bakata pa tindi mwana ndeza la kake ndo sombela mama SB basomba nina bingalinga na ngaka soso mingi olinga soso mingi bien alinga soso mingi surtout parti na linga na soso loboko alinga kaka lipeka lipapu wana soso Sila Bisalu alelango fort SB yo bongo na cuisine ya Niki TV SB babi mama SB ko alela neka lipapu a soso alelango fort ya lela soso biso so esa na munene te ya linga na viande to ngombo ninte ya linga neka poulet soso mama ebakata tindi basombi totalaki télé réalité SB Sila Bisalu elekaki na kati ya ndaku ya mama ebakata ti SB azolia biso nyo tuto monaki yango j'espère que babone na nga bavre na bomonaki yango yango tozo solo la vraiment na mukola lelo bolamo mama Sila zo sala pourquoi pas bondima ye pourquoi ka ba mirmir bino na bino ka bozo cha kento na kento pourquoi mama bakato ko sala ndeko no SB bongo te Sila Bisalu aza vraiment petite na yo mais mama bakata pourquoi okopesa Sila Bisalu mukongo na matanga
même kuto za na problème andeko na ona minute ana esika matanga esika pasi esika te akabatu sulula na muninga na sila bonjour bonnier ça va uvandi na yo sala nini bino nyoto bolingi ka kibongai ndezo boma bino kuna kibongai bolingi kaka kibongai ndezo boma bino bato ya théâtre na biso ba star na biso ba comédien na biso kibongai ndezo boma bino Mama SB palie basololi asilisi to yesu kotala suna nga mama me bakata tellement bazalaka bien ba vrai na nga tellement bazalaka bien makasi na mama SB kotala mama bakata kufeli leki na États-Unis ya mobali na Afrique du Sud pardon mama bakata akufelaki ndeko na ya mobali frère na ye na kati ya Afrique du Sud. Bino nyoto bomona ba video wana ndenge circulaki par-ci par-là kotala mame bakata azaki na matanga tala kaka ndeko na ye kwa makila mwana mama na ye akufaki na Afrique du Sud mame bakata bini na kokende na nbuete me na zosa na matanga na ndaku ndenge ezalaka kaka mame bakata pasali matanga na ye na ndaku nde bato baleka moko mama SB alobi non kokananga kokendo sala be mission te na sa ba tournage na biso nde tozala nango te lelo to sala te lelo na okende kotala ser nanga ebakata parce que ebakata azana matanga balobi lela na ba o bazolela fona kendo tala mame ebakata ne boji eza nini elekaki malgré tozo kana biso par-ci par-là mais vrai vexo ezana mutnoko ebakata si la bisalu mbangu akomaka te akomi pa mame bakate mame bakata moni ye bino mope boye bina bino mama si la bisalu nenga azala nini akomi kicha ba vrai na nga si la bisalu pe mama ndeko na nga ya banji kolela ka ndenge za courage mes condoléances en tout cas na yaki vraiment potoka bolama wa bio mo boye bikaka ndenge lekaki en tout cas na bina osala te tournage ezala te funa ana monta présence. Si la bisalu cuisine ya niki ndalinga kaboye boende tozolinga sepela na ba o bazo sepela lela na ba o bazo lela nzamba lola kopambola yo mama SB bolamu na hotel mele ki makasi ozwaka vraiment mama bakata ba couleur mama bakata ba couleur na respect belé na mono ka mama mwena lo bakutu makambo belé te po na respect na opesa na otala ke ozana mama ozana nu grande sœur ya mama SB yango moni to okena ngona ndenga propre nga na pesa na ngaka ba conseil s'il vous plaît mama bakata ba couleur na biso en tout cas mama bakata zongisa premier amour wana zongisa bolingo na wana SB kolanda biyoka batu te batu mukili baninga batu mibale basangana te soki bokomi ka mibale ko bandeko na nga troisième histoire bakisa miki camarade kufi bandeko na nga bo commenter s'il vous plaît bo commenter na vidéo oyo bo commenter ba vrai nga boza wapi ba oya ngande ko bokota to bengi bokota bo commenter bo aimer bo partager bo chaba cœur ko sala cuisine ya Niki TV bien makasi bandeko na nga mukili amabe so bozana minoka baki camarade à 2 personnes boza bien mais so bokomi troisième yeba ki camarade eko panzana ki camarade est vraiment kopanzana kotala mame bakata nde bazali na bango na SB ba uti musika mame bakata ba uti musika na SB ko mona bango boete lelo nzambe pa pamboli mame bakata na kote na ya pamboli pe SB si la bisalo na kote na ye ba uti musika ba bundi vraiment po ba koma oyo bazali lelo babundi vraiment poto ye bango lelo bongo nde bomona mame bakata ba couleur asala pe groupe na ye ajwa ka pe bien mo pa bengisaka mama SBS si la bisalo yo jouer pe na groupe na nga mama si la bisalo abinde ko na nga ko futa même transport te oza mwana mama na ko ya sans problème au monde appelle si la bisol pas bien si mame bakata rapo jouer côté na nga koto yo parce que koni moko esukola ke longité liboko moko bandeko nanga pardon esukola ke longité koni moko epelisaka moto te moto po epela fo koni ezala 3 4 5 ba vrai nanga yango wana moto ke opela eza lokwa liboko moko esukola longité
faut ezala 2 3 4 5 po esukole longi bien etela. Bandeko na ngai botika na mupepo tozoyoka mama ebakata, botika mama ebakata nga kuna ebio na makambo te mama ebakata tina osala émission na olela na mutema na oyoka pasi moni mamisi bio akokana oloba te. Sila bisala loba na eta yemba aneka na banzembo ya yemba na kumisaka nzambe ata bakangele mitambu batela mitambu na banzela nzambe na kolongisa ye. Bandeko na nga na sa moyo yo tosala mabe te mukili ya mukie balobi baloba mabe bakuto na mabe yango te. Ebike bandeko na nga so balobi mabe batu balobi mabe po na yoko bakucho na mabe yango te nzamba ko épargne yo. Maloba nyotu bakoloba po na ekozala retour na bango moko nzamba agiste. Bandeko na tosala malamu toza bana tosala malamu toza na ba famille mukileza mukie to ebilobi te oyo ezala na Europe nga na Afrique du Sud ba mama mukileza mukie ba wanga ndeko tosala ka bolamu na samoyo bolamu eleka mabe bolamu eleka mabe bolamu eleka ebele bandeko na nga ba vrai na nga bokota na boka na cuisine ya niki ndenga zolo bapesaka ne ba conseil mame bakata zongisa bolingo na ona mama SBR zongisa bolingo na ona Sila Bisalu na yo wana vraiment leki na yo zongisa bolingo kotala batu nde baoloba te omoni babakuku nde bazana bao regretter mame bakata babakuk ba regrette babakuk balobi ekomi nini yango na SB na bengi tous les babakuk a monde entier bokota bolanda video oyo bolanda video o babakuke partout boza bokota bolanda no ba video oyo cuisine ya nika zo solola nazo solola bandeko na nga trop c'est trop bokota bosabonner na chaîne ya cuisine ya Niki TV ndeko na bino moko ekosala bien makasi s'il vous plaît. Tozo solo la parce que kotala vraiment batunyo to bakomika mama SB Sila Bisalu ngala aksanini yango babakuku kutu nde ezana balibala aksani omoni babakuku baza fan ya mama Sila babakuku nde bazana ko bana bango pona mama Sila Bisalu babakuku ba fan ya mama Sila Bisalu baolinga toujours malama mama Sila Bisalu baolinga na bao mabe mama Sila Bisalu te soye mama Sila Bisalu alinga mame bakata babakuku pe baolinga mame bakata. Akon to moni ke SBR mama Sila Bisalu alingaka mame bakata makasi yango moni pe babakuk balinga mame bakata mais esali babakuk qui passe na mitema. Pourquoi mame bakata kende ko agir bongo na miso abatu vraiment moni SBR beti ekara na matanga en plus babakuk bazolela babakuk basepeli te babakuk balobi toko lobe komi na ngata muta kose komi ka babakuk so bolibo si sa carrière SB bo si sangote bo chola bo finga biso nyonso tokangami kaka na babakuke. Mama Sila Bisalu azana mango eteli mama Sila Bisalu eze époque na ye botika muninga vivre nyoka mi trop na mambo ya théâtre moko ozanga mbonga tike azokende répétition papa pe lombe mona ndaku bapekisa bakanga ye mais mama Sila Bisalu abitenga na lingi musala na ngai na lingi musala na nga papa na lingi musala na ngai nde bomoni lelo patience futi mama Sila. Soki mama Sila azalaki patiente bandeko na nga azalaki na patience te nde mususu mama Sila Bisalu alinga koma o lelo azate so tozomona mama Sila Bisalu lelo akomi boye po azalaki patient babi patience paye bandeko na nga. La patience c'est la fruit du Saint-Esprit. Patience efutaka mama SB poto mona ye abandi théâtre lelo te abandi théâtre mwana mukie na groupe ya théâtre de chez nous ba vrai na nga na théâtre de chez nous mama Sila Bisalu azala déjà mwana mwa mukie boye ba ozwa jouer ka rôle a kibo mwana mama SB abandi théâtre kala anyokwami ape prix pour lelo to mona SB boye
Ezata na ye balobi toute chose à son temps. O ezata mama SB. Bande konanga bo fongola mitema. Boya balipambola muninga po nzamba pambola bino. Cuisine ya Nikiti fa sepela kana na lipambola baninga. Azawa na soka moni muninga pambwa mina bien gloire à Dieu. Soki na moni muninga zuna bien pesinga merci. O pesinga pete na lobika nzambe merci pour pambwa mi. Baninga balobi le panier circule encore. Lelo eza tour a SB, lobe eza tour na yo tour na ngai. Bande konanga ki mutema mabe futaka te. To changer, to sepe na lipambole ya baninga. Même ata muto yebite, soko mone azwi ndeko nanga fo sepela. Parce que nzambe atalaka misu te me nzambe atalaka mutema, atalaka kati. Balobi kati nde gangaka bandeko na ngai. Kati nde gangaka. Na ke prière dimanche kokinga na mbao na ke prière ndeko nanga mutema no eza ndenge nini. Mutema no eza bien envers muninga. Parce que nzambe to mona ka ete nzambe salaka à travers batu. Batongo nzambe oselo ka baningo boza pembe na yo. Mukileza mukie bandeko nanga mukileza mukie. Mame bakata na ngai bakata ba couleur mama na nga beaucoup de respect mama. Mama zongisa bolingo na envers ndeko na yo. Mame bakata zongisa bolingo na yo pa mama na ngai ko changer ta avec SB. En dehors ya groupe ba théâtre na bino, en dehors ya théâtre na bino, en dehors ba répétition na bino boana ba kati bino bobeta na SB. Tomoni mama SB aliaka pa batute mais mama SB alia pa na yo. Pourquoi? Parce que ayebi yo a considéra yo. Mame bakata. Kolanda biyoka yoka batute. Kolanda biyoka yoka batute kwa ko regretter ezala déjà tard. Cuisine yanika pesa aneka ba conseil mame bakata. Soko mono za problème a SB mama sila bisalu benga ndeko na obo solola. Omoni ko solola eza bien. Oyoki mama SB, mama SB pa yoki yo, il s'agit ko senga be esquisse, bo continue njela na bino. Njeleza mulai mame bakata, mukileza mulai na sa moyo yo. Soki ozongisi molimo na ototalisi zolo likolo te, mukileza mulai. Ba surprise eza liboso. To mona kaka lelo me lobi to yebite. To moni mama SBS si la bisal to moni lelo 2022. Ndenga osala ba rôle ndenga zo jouer so bo pese rôle akibo mwana komine mwana. Soko pese atata mwasi mama SB yo nde bongo na cuisine yani. So ba bien koma no tata mwasi suka. So ba bien koma no mobala o mari mwasi o mari suka. So ba lo bien kita na okuna leki ya Pierron Dombasi. Obeba ka suko jouaka tellement kitoko. Oza vraiment na talent. Talent na wana vraiment eza mama na biso. Yango moni batu bazo telemela yo. Bako etufe ote mama SB po za nzambe. Bako kanga lipamboli na ote babi mupepe bakanga angote. Muto kanga zate mama SB avance. Cuisine yanika lobi avance encore. Okomona onzamba kosela yo. Oza mukia koselo ya minene ya koleka SB. Okomemona ba dimension mususu. Na batu balobi te. O babakuku babandokoso o babakuku babakuka batu te. Botala etamboli na bino. Botala ba comportement na bino. Botala ba caractère na bino partout bozwami. Bolande mission oyo. Bolande mission obo partage yango ekozala vraiment bien. Lipambola muninga foko sepe anango. Mame bakata. Cuisine yanika peso ka conseil. Mama babi mwana mukia beta mbunda bakolo pe babinaka. Mame bakata lukande kono SB sila bisal bo solola. Bo solola nanu. Bo solola bino mibale makomisu peza oleka na internet ite. Makomisu peza teke batu ba yebaka. Bo soli na bino privé kwa. Bo bongisi na bino bo continue chemin na bino wana za leki na yo. Koyanda biyoka yoka te conseil na peso so yoki likambu même ya SBT même so yoki ya Gabi oyoki ya Exil Pechanga Belleville kutana bango ko tchana okanda na mutema te parce que kanda ebo maka okosala ba erreur mona sa kanda bandeko na nga ya ba vrai frère na nga lobo banjo regretter pourquoi na sala ke on de hatard yango na sa kanda bazwara décision te avant qu'on soit décision faut bien réfléchir. Tala liboso, tala sima. Mame bakata, bongisa.
Na part nanga cuisine Yannick TV bo solo la na kimia na ebi ke SB alela yo po lela na SB so bo solo li solution vraiment ekozwa mana opete nzamba lola peso kimia apesa SB kimia parce que SB azolela mama sila bisala azolela na mutema nezangi kimia na mutema mama SB zangi kimia mais soki bo solo li nzamba pesi kimia na ebi ke mama sila bisala ko siepela mama sila bisala ko kana ba problème te mama sila bisala banga ni makambo mama sila bisala ko akbanga na ye ndenga zana so akota la même tournage ne ka asili simba mo azongi ndako alinga kuko tambola ta banga ni makambo akokane pe makambo te yo bo moni SB na be mission vraiment aleka ne interkokane te ami vandela ne ami bomba mi babi muto a bomba mi alekeo na mayele keba comment na silence mama SBU matin comment na SB zoba te aye bien za mkola za mayele makasi traitement za très mal aza très sage SB baba kuku bo commenter vidéo baba kuka na bengi tous les bakuka monde ache bo kota wana mama na biso SB balobi sila bisal nde makambo époque na yo génération en génération ozo sala musala na kitoko pourquoi pas to kumisa yo pourquoi pas to kumisa to bwa kelo pe ba fleur kende kona biso mwana mboka félicitations de to mona na ba film à Nigeria na film à Nigeria mona jamais kutoka problème na bango boye le kana émission non na film à Nigeria pe baza basi et si kabasi baza to bona biso te problème ezanga te mais bebi ko zwa contrôle bebi ko sala makambo na bango otiko yoka na film à Nigeria problème te otiko yoka na ma famille problème te na ma famille papa Gaou monsieur Gaou otiko yoka problème te basi bazakuna batu bazakuna mais aucun problème te même est-ce que bazana bazangi ba problème ba vrai nanga bazana ba problème na ba mais ba mi vandela na bango ba mi vandela jamais problème na ba bimisa ngo na poasa ba bomba makaba sisi bazui solution mais ya biso kaka bana mboka zakaka njinja l'équipe comme ça ngingunga l'équipe comme ça bande ko na to changer. To changer s'il vous plaît cuisine Yannick ayo pesa bino conseil na lela bino a trop to tala ba théâtre na bino biso to ali bana mboka et ça la biso bien mon vandi bo chauffeur tellement théâtre si lo seki mon chauffeur tellement me bakata ba couleur nda sexane biso tout ça sali ba couleur ne belé mame bakata njamba pambola maman o sepeli et ça la bien. Tout le monde a mamé bakata boza toujours bien na maman SB. Tout le monde a mamé bakata oza bien na ya Gabi. Tout le monde a mamé bakata oza bien na Belvina bango nyonso ba fleur batu nyonso na tangi ba kombote na o na tangi en tout cas na bino nyonso na linga bino nyonso tu ya mibali na basi na lela bino ba star na biso ba théâtre na biso. Na linga bino mais na za besoin kana pesa bino na sola na bino na pesa bino conseil muke na para cuisine Yannick TV. Bo sala no ma commission NDR internet ako mundela facilita na enche koma ka so sala émission na minute eleki bomi bomba rapé nanu parce que na banda kunyonso to ba problème ezalaka ba bien siko lala te mo ebe skama etanga kezate na ndaku même na ndaku to vali ba problème ezali mais so mutabete loto tiko yeba te ezalo kwa na film à Nigeria ba problème ezali soki ba bete loto tiko lo yeba te ba olexango jamais na ba émission ezalo kwa na famille ma famille bon tika la oye biso te ba problème na ba bazala na ngo ba delta mais ba omona ka bazo seka baza kimia harmonie pourquoi pas bino ba mboka nzamba lola pesa bino kimia nzamba lola tia bino bozala na ba maîtrise. Et loko cuisine Yannick TV azo senga maîtrise. Pour nzambe so apesi bino abasi ba maîtrise, apesa mbali ba maîtrise, quel que soit niveau attention, quel que soit niveau problème. Bozala ba maîtrise, bozala ba erreur, bozala te par-ci par-là. Bozala ba erreur, te bozala on va dire bien. Et loko so na sala ngo esa bien te na sala te. Et loko so na sala ngo esa boye te na tika. Bo vanda bien. Cuisine Yannick apesa aneka ba conseil na zana pona mutu nyonso. Nazaka pona mama SBT, pona mame bakata te, naza pona bino nyonso, même ya Gabi, même Belleville, même Flore, même Barcelone, même Princesse, naza pona bino nyonso, même Aminata. Comment na Minata? A que jouer na SB ça qui biso bien ma casse.
toza wana pona bino nyonso tozosala toujours musala kotala papa Omari kotala papa Serge kotala Ale kotala Ibutu kotala tellement boza ebele so na bandi otanga bakombo na bino tolali boza tellement ebele en tout cas nalinga bino nyonso makasi Cuisine Yannick TV a prié pour na bino nyon tu na senga ka na nzamba pesa bino maîtrise parce que so boana ba maîtrise boza fana ba maîtrise na nga bo sa be erreur ana bo sa la terre le kana ba émission par ci par là bo vanda vraiment kimia nzamba lola sunga bino parce que eza facilité koza la star eza facilité ozala ba fine yo fine o moko te olinga pe mutasaka na yo ezaka bongo biso tozana to pesa ka ba conseil nzamba lola pesa bino kimia nzamba lola leka liboso quel que soit niveau carrière na yo niveau ki star na yo nzamba lola pesa bino na kimia kimia bino nyonso pesa bino kimia to boy division to lingi boza na amour supporte tout boza na amour division to boy toza bana mboka biso nyoto kaka papa moko mama moko mboka moko toko bomama na pona nini toko welela na pona nini baboti bino na famille 5 me mwana libosa aza mwana mibala aza misata zezaka pona nini eza na China ba vrai na nga eza bongo te eza na China kotala kutu tala notala na grandeur en Nzambe kotala ka ba fui lilala eza na période nango avocat pezaka na période nango eza ndenge moko na biso batu jour yo ici le kopambwama eza jour mama es ba kopambwama te jour ebaka to kopambwama eza jour ya gabia kopambwama te mama leya te mutu mutanza na temps na ye bozelaka temps Nzambe bowelelaka te Nzambe ayebi bino nyonso pe alingaka biso nyonso mutu mutanza na temps na ye azala vana na tana ye vraiment azala na tana ye okosepela Cuisine Yannick ayaki neka na ba conseil ba vrai na nga na pesi conseil yo na batu nyonso bakolanda vidéo par ci par là tout le temps na lobaka na lela bino ya trop SB mama Stila Bisalu Nzambe soka salo grâce à kolanda vidéo oyo Nzamba lola batela mi boma na ba prière kolanda mpepo te ba distraction pambala te kota na ba prière Nzamba lola batela moni so succès komi tant que bénédiction eza munene bitumano pe eza la munene ba vrai na bande ko na nga soki bitumbano eza munene ko yeba ke bénédiction pe eza munene soko comprendre que biloko ekomo bima ba biloko mi bomba na ba prière pour simba bénédiction na yo mi bomba na ba prière mama Stila Bisalu mama baba kuke mi bomba na ba prière kozala kutu te ona leka na émission na répondre na sala non mi bomba boyebi mutu abomba mi aleki azoloba na mayele ezala sage oyo eza Cuisine Yannick TV amemeli o conseil ya mukie mame bakata na lelo forme mame bakata ba couleur ba prière mi bomba na ba prière boluka Nzambe soki apesi yo élévation apesi yo grandeur succès ndinga na bato basepelaka te bénédiction no soki eza munene komba na ope eza munene mi bomba na ba prière na yebi koza mwasi ya losambo mi bomba na ba prière mame bakata naza na besoin kaka ya kosenga kaka aide ya mukie mame bakata soko oyoka message na ngai bozala kaka na pe souci na nga Cuisine Yannick na besoin mama bakata ba couleur Stila Bisalu harmonie zonga pe wana bolingo bozaki nango ezala toujours échanger ti ona yelaki bino kaka yango wana ba vrai ba abonné na nga tout le temps na lobaka je vous love na lela bino a trop na kraka
tozosala toujours mosala na biso ndenge tomesana kosala oyo eza cuisine ya Niki TV mama de 3G mama de garçon eza kaka ngolu grâce merci na ba mama nyonso bakolanda video ebandeli ti suka merci pona ba papa nyonso bakolanda video ebandeli ti suka merci na bandeko nyonso bakozwa temps kolanda video ko commenter ko s'abonner ko tia ba cœur ba j'aime en tout cas na kopesa merci au fond du mon cœur nzamba lola pambola bino na tous les domaines yende mufuti malamu na lela bino ya to que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.